na 2025 monguna nanga to kolia pao Peniel Yemoko makama lobela maki akufa depwani autaki le seul poste awa alobaki ke atrichaki Chibao esali elorote. I smashed the homie, didn't get caught, and Chibao didn't kill me either. So qui moi c'est à tricher, mobali a yebité, hein? Yebage. Bonsoir et bonjour et bon appétit à tout le monde qui mange pour l'année 2025. Donc, ce boliate, appétit est bon. Bon grignotage, n'a pas obazo grignoter. Bon comptage de mbongo, n'a pas compter mbongo. Bon sorry, n'a pas balai n'a pas ndako. Batu ba compter mbongo, j'avais batu ba compter mbongo. J'avais batu ba les mbongo. Les abatu bazan ba mbongo. J'avais batu ba mbongo ici là. Les abatu ba mbongo na banque ba compter na bango batala ngo ka bu atali ba seki même soupe so atali bu. Carte 00 banza mais na sala mokili yango nini. Facture. Anyway, charge. Donc bonne année 2025. Année est bon. Bonne année. Année Maramba Kitoko pour l'année 2025. Ouais. De Tobandiango. Bon, aujourd'hui avec mon petit et Messi John Lando. Et tu fêté ma bonne année. En tout cas, des mois famille. Alors, ça vient noter. Façon baluki si vinanga pour comprendre non mais tata moi c'est ma oncle merci tata nzambe po na simba na sama kila et mais sinon en fait le problème est ça, ce n'est pas des aventures mais c'était quelque chose qui était un peu vraiment grave même si non ba comprendre en côté jusque là on dirait ba comprendre en côté mais na éviter ceux qui font dans le bas en terme il faut to le belake covid des zongi na éviter ce phénomène covid des zongi to photo le que là on combo mususu il faut bien un vicode. Vicode des Aza cousin il y a Covid. Vicode. Vraiment. Donc en fait, tu bélis presque toute la famille. Donc naïbi de yom to bandagi mamba. Au bandi makambo banda depuis le 25. Et bandagi le 25 de ça qui. To kenda ki le 25 kuna to daki bien. Et bandagi le 26. Le 26. Na tongo wana tongo na lamiki wana. Wana ngana na komi ba mungongo. Ane le 26 c'est bettinga parce que le 26 tozonga ki wa. Tozonga ki. Le 26 tant que tozonga na sko le 27 sko bettinga makasi pe na makasi wana. Le 28 nesko na komo kitaba muke. On a le 27 déjà. Depuis le 27. Contaminé le 27. Donc le 27. Oui, Mouto, Bichika a confirmé qu'ils avaient Covid. Oh, ils ont Vicode, tu vois, bon, Vicode. Parce que les qui n'ont pas moi si. Malade, ils ont arrêté. À la temps où Vicode est qui m'a dit, ils ont arrêté. Azaki ne fait. Azaki n'a 4 milliers de Covid qui était. Tant Covid est qui était. Ils ont arrêté. Tant Vicode est. Ils ont pété. Il y a les 7 personnes. Et on a compagnon ça. Bateau irlandais. Genre bateau. Bateau na mboko ba pesa bango batonga déjà pour na battre là-bas. Bisone batu. Bisone ba blédard. Mais sinon yo mi benga blédard. Yo ya na âge s'occuper il y a des jeux. Akatake afana Congo tie za kisoki 40 ans soki jawo ya. Âge na pesa ni za âge ngunda. Mad. Donc quand on demande le bac même ben fait nango zaka jusque là il y a miké mais vraiment to comme sindambe j'étais malade gravement malade au senti pena que ba mutu pas si pena kilo on ici la raté ba fièvre na mutu et suko elo que bando sala ngan les akeni suko sugineti o toki na butu wana le sukonde wana le njoto bobi ke kotoka wana pena ke mbete poli très poli puis le et la o la muka o changer ba dra mbete tango zo la muka mupepa malili zo li susu surtout malili wala soje na mukongo ça bon toye na sujet na habité toye na sujet toyom toye na sujet beta li papa na meki ko beta ngo kara mais il faut to le blanc kara moto na
Motonabino, na bara motonabino, parce que son abi école et combi qui est haut de finga. C'était Koloba. Motonabino. Non, Aza Mutanzambe. Papa. Ah, papa, Nicolas Zoé, la suite, Nicolas Tozo, on appelle clarté, parce que ma camozo les canards. Nzamba Sala, na Satan, Yemo Nzamba Sala. On a une question retourna. Et ça coûte papa, parce que ma cabasala qui toibi déjà besoin de ça. Pour la bateau, bozo, comprendre, tozo blindé, on a biso, Mike Kalambay. Ma cabasala, toibi na biso, toibi na biso déjà. On a une question mort, on a pas sur la, on a pas frère nanga, parce que à lobby, année oyo. biloko akala nzambe banguna nanga bakufa te wana ba prière à 2024 na 2025 monguna nanga to kolia pao mabrosa kaendebo eyaka bosheka apesanga mena bien dit amen. Quand on a quelque chose que nous avons tout, parce que nous avons des chrétiens, mais tant que nous avons des amis, oh la tibi fire, moto papa inanga, moto ce que nous avons tout, moto on est pour nous, pour nous bakufa, pour nous bakuma barbecue, parce que na wana ngote na Bible bisika oyo nzambe azo asenye batu tindela benemi na yo moto o senga benemi na yo bakufa mais na Bible soloba bondela pona ba o bazo persécuter yo Bible zo bango bondela pona ba o bazo persécuter yo linga ba o bazo yina yo Jésus kuta bikutu litombani nezali soko zo linga ka bato balinga yo parce que ba pharisien pe basala yango c'est-à-dire eza c'est leur mode spécial mais linga ba oyo bazo hina yo parce que na yo quand on peut mina kata ba église na biso so comme que oh fire moto ba idenga moto nini awa pasteur apesi biso makambo comme que balia mabro et bimi on dirait que yende sikoyo et bimi on dirait que ndeto bana linga la pauvre dakumuda akufi parce que aloba atanga ki kombo ya nani mena kanisi on a qui m'a musika mais na kanisi combien de batu balobela to écoute musika te peniel yemoko makama lobela mike akufa de kwani auta ko le seul post awa aloba ki I cheated back. I smashed the homie, didn't get caught, and Chibao didn't kill me either. Shout out to the ancestors though. Atrishaki Chibao et sali elorote. Chibao ezao baba ya baluba ke soko tricher na mobile na yo nini Chibao ezao kufi no. Yeah. Alobi na suka chiba ope et ça lié rien alobi ale apesi mbote pa ba koko o wana ba ceux qui na anglais ba ancestors ba koko ba ancêtre ils ont dré so ça dit na makamune so oyo pene na sala oyo aloba ali apa outé siko question mulai boy moi kasi hein pour nous répondre au web na suka na yo bona question zali to banana na bisika na baike est-ce que eza biblique auto est-ce que yo posa la ranke otina moto pa ba yini o eza to comment déborder bon en fait eza le comment quoi eza très important ya lobela nos amis nos chers internautes au sentir na komi na niveau ya benga no ba chers internautes en fait nos chers internautes voilà habitant ça bon comment va Philippe Longer David Carradine depuis longtemps et lui des finesses so bon voilà le problème est que évangile est comment on a changé bato penda bazwa penda évangile ba balu sango na page mususu or que Bible est biso ko baksate ko longola te ko baksapete tango azolo bango ozo senti que église na ye ezo ganga amen mais on bat balinga kasi et puis interprète na ye azo bakisa ba mo ezo ça la passe pourquoi parce que au pena ba mon peuple périt par manque de connaissances les disciples ya béré bazalaki ceux qui neti ba teyibino il faut bazongana nous ba réfléchir ceux qui peut parce que le mal est que nul et zappé certainement na bateau bakolo ba pe bazana balobi oui amen te bandimité mais ceux qui baké ba yebisika frère to ba yebisi ndeko pasteur que notala a osala ki boy et comme problème et comme yo lungwa na église donc ba comment na ba système mo église eza yanga évangile eza yanga tu n'as rien à me dire tu n'as rien à me reprocher ba reprochaka visionnaire te ba yebisaka visionnaire te ke osalaire parce que ba erreur rebelle total rapé vidéo mo une fois tant makambo yindela ka ina penye azoloba pena na live na il y avait un frère qui était à côté azo ebise papa okoloba boetep c'est sort
agangela ese bima na lingaka te soki nazoloba mutu akatanga nayebi te soki na exagéré mais ezalaki eloko moko bongo tokolukango ayebisa ye mpenza ke non kokatanga te soki nazoloba. Ça veut dire que non, donc, il n'a pas droit, mutu ana droit ya ko répondre à été par rapport à Marabazo Sala. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Église Nabiso, on vérifie pas. Église Nabiso, comment on l'ingamate, où ils ont s'appelé Sabiso. Et surtout, Mate, ya wana mingi, ils ont boma ba Congolais, ou bien ba Africains. Pourquoi? Parce que pauvreté, les qui est belé. Biso nyonso, pauvreté, na biso nyonso. Mabe na biso nyonso. To liyango na bandoki. Donc, ma nyonso muteko komele na vie. Eza erreur na yete, eza ki laziness na yete. Eza ba raison moko propriété pour na yete eza ka lié que non ceux qui nazabu eza parce que c'est tellement que balingi pe ko luka ba recherche parce que moni peuple azora conscience tant moni que de no tambola boye eza parce que msusu na luka mbongo bien te de na ko isami boye eza parce que na sala que erreur boye ko bango nyo se ko lié na bandoki. Tellement que ba pasteur ba comprendre que pour ces bandimisa bon il faut nini to bimisa ka bandoki liboso pour que bango ba ya ka basa bandimaka ba oui amen ya mwana monde que tanga zo ba même ba bêtise yo ba que prière alléluia changer et comme que non mutu faut aller pas ba bo se pe na ko pani po ba bi que non passion nazo vivre ezaka nogo nanga ezaka tanti nanga ezaka document bo OK puissance nzambe to chango wa pisiko et puis ils appellent le romo bo na tout na ke bitumbani ni bat babunda chaque jour ici là hein le lobo benga ni satana lobi kuna bo benga ni satana lo vina mo bimba kaka ake mukonyi nyolo ba pega na longi o petre mabo lobi pega na resti na longi hein na sali constant ya kibonzamba ba mindele na kibonzamba ba africain na reconnaître que kibonzamba ya ba mindele ezara mingi basé par what fact na lingala. Les amis basés par évidence. Évidence n'a pas recherche. La réalité. Yeah. Évidence, réalité peut-être mingi. Ouais, évidence, réalité n'a pas recherche. Biloko que on ça la tibia ne ba. Tibia no penezo ça. On ça la bana tibia pensa pour na ko lukanzambe. Mais ya ba africain za mingi par rapport ba émotionnel. Loyenge. Les agra émotionnel que ce qu'on sentit parce qu'il a senti boza parce que senti on peut sauter les mingeza parce que comme on t'a na église mikolo bato to ke na église mingi bakenda ba sevra kanzambe te ba sevra ne pasteur te bon servir nzambe te bon servir pasteur te bazo ken église parce que bazo banga te zelo wana ko za ba catégorie misusu parce que misusu bazali bien sûr ba ken église parce que bazo banga bandoki ba banga ba échouer ba banga que non il faut nazalaka na bonjambe misusu bazali mingi nde ba servir pasteur parce que musana bango ba ezaki balingi ba sepeli sa pasteur parce que ba okatsa que so ba sepeli si pasteur wana nzamba sepeli yango pasteur mingi ba commencer la erreur on dirait ba pasteur na batum pardon ko sakana siko na ba émotion bandi ba bi non il faut ezalaka bon non obate que ça que bazo sakana na ba émotion mingi ezaki bandi mi pe ba che bango na kati erreur na pesa exemple Paul tanga osala Saul tanga ba osala makambone wana azaki na ba entourage. C'est-à-dire entourage ne pas encadré bien te pour que ça la nécromancie wana que na ko ça la pour na rebelle la molimo ya Samuel asaki na entourage que na yemote wana nani Saul pour Paul il faut bon c'est ça Saul ouais mais on a parce que ba pasteur à mikolo bazana entourage ya bien te entourage na bango ba komi ko banga ba pasteur bazo banga bango on dirait que ceux qui dans le béli ni ba lo bara ne touchez pas mais donc comment raison na bango quoi donc un pasteur tu peux pas parler verset wana ne touchez pas mais ceux qui me wandi exact non, mes peuples va perdu parce que manque de connaissances. Parce que tant que vous avez traité pasteur le quoi la yende azambe. Donc ozasu na power. Écoute ce qu'on a mis tout na bango. Comme ce qu'on kanisa ke yende pena. Ce qu'on dirait bisika Mike azali. Mike azo kanisa ke. Ce qui Mike asiliki nzamba siliki. Ce qui Mike asepeli nzamba sepeli. Oh na yebi mabolongo. Ngando na go gumba erreur ba pasteur on a basali oyo ba représentaka nzambe basala kana ngwana. Ba kansira ke
émotion ya nzambe eza lié par émotion na bango. Émotion na bango. Pourquoi? Parce qu'il y a Sambelara trop, parce qu'il est le visionnaire, parce que les problèmes les appellent au Mike Abosani, Kando le Baki. Le long Mike, il s'est fait de presque tout le monde by ennemi naï. Vous comprenez? Cause parce qu'il y a ça là toujours la même bêtise ça qu'on s'est répété. Presque batunyo se ba comme ennemi à Mike. Il y a quand c'est toujours persécuté. Yo parce qu'on a eu biso erreur sur quoi ya sali. À lobby hein. 2025 prière et comme que ennemi na yo. Ko yesko a créé ba ennemi. Ce que le quoi ba comme ba ennemi à Mike. Ce qui peut bango pe ba sambelaka. Hein? Ce ko e commandé ni pas ou na pas ou. Donc parce que bozo créer ni na vie à bateau. Bozo créer ni na vie à bateau. Donc comme penda ko nde baloba ya kai sala. Donc ça veut dire au tché dent pour dent. Satan bisika zali ne face à ce makambo ezo le kana. Parce que makambo ezo suka karaté et lorsque bisika ezo betcha bisika betcha libaku ezake bozo pesa batu oyo balingaka ki ba oyo ba monaka ki bonzambe ezala ngo ventir bo pesa ba raison bozo pesa ba pena raison ya olobake tala ba représentant na bino pe mabe pe oyo penga na monaka nazonga na batu nanu boza bino pena on train de ba dans live ya papa Mohobwe alors ba makamanzambe ezaki eza bozo eza ba ventir mais et alors bara o te il faut to bonda ba koko na biso banini. Ils ont dit, ozo longola évangile à Jésus-Christ, ozo bakeza aventir, mais ozo cha évangile à bakoko ya bakoko. Voilà des avrais. Un peu dans mon abisika, bato pe oyo bazali dessus et pas Mike, oyo bazo me mama na pembe n'est pas monsieur Mike. Et ça bato yo so pe notali batanga ka Bible ti. Na be na biso yangwa nezake, bolingaka mutu mususa sa la bino recherche. Aïe la bino conclusion parce que parce que ce qu'on fait lire la Bible au moins na makamu mingi oyo to sala na comité na biso na pesa ka exemple moko comité na biso ezana anini moko to sala ka tozwaka luzitu wabi luzitu luzitu ezon de respect oyo ya culture na biso africain to komisingo lokola évangile to kosingo na kata ki bonzambe na pesa exemple soko bengi on donne exemple bende na zo benga Mike na commune Mike bad musique oh te aza pasteur ande kuna yote on ne respecter mo sala nzambe soki pena bolobi bon que respecter mo sala nzambe parce que na bengi Mike pasteur te na bikara Mike soki pena bobi que wana za ko nazo respecter mo sala nzambe te ça dit bino nyoso boza ba impoli parce que tant au bon de la Jésus bo baraya Jésus il y a pasteur Jésus bo bara pasteur Jésus bo bara bishop Jésus bo bara Jésus Christ impoli alek na hein. Mais ce que na culture na biso parce que ceux qui parce que baluzi tout monde ezali ceux qui tozingo ce que to koti singo na kata ki bonzambe to comme sur le rôle évangile te libanda bonzambe luzi tuana eza très nécessaire parce que eza culture africaine te na boy te koti sango na zolo bate que eza nécessaire te eza nécessaire eza bien na par exemple on dirait l'équipe ko benga Yaya Kale Yaya John ya nini eza le combat malamu. Mais ezo lo bate que ce qui les kabengi yo wana te que ça dire a manqué yo non parce que eza titre mon net pasteur eza ngo a titre balati ya wana eza titre balati mutu mais normalement kombo na tango kendare batunyo na école ou bien batunyo na musala point lo bate que non kombo na ya John et puis mon tour ça l'interview les qui na yo tala papa mukolo batunyo ko comme on a papa tonton voilà vu comment papa tonton ça le manager na yo qui na yo problème mais aux autres PC ba lusite aux autres ben Mr. Boy et parce que le bonga na lo baka o na ba sala mingi na ba tala ke soki mateya oyo aux autres teya eza applicable te pas ba mindele eza ki bonzambe te soki eza kaka applicable pas ba africain eza ki bonzambe te eza parce que culture na biso komi mingi soko tali pena ba mateya na biso mingi ba doctrine na biso mingi oyo to landara eza kaka applicable pas ba africain soki mo tali bien raison oyo ba to mingi na Afrique ba bonzambe eza pasit nzala koluka poto soki ka to pesi ba africain mbongo bunzambe ana bat baluka ngwana
po eloko pesa ngana pesa passe o nzamba pesa passeport pour n'okende poto visa Dieu ne donne pas eza problème ya mboka na biso ndenge mboka na biso basala o bo pesa ba passeport boya nango na la nango visa na jaquette na esikoyo pa c'est passeport asali miracle mutuskoyo mutka normal asali ba marche passeport asali ka na check de passeport ni o nzamba pesa passeport ya ngo ena elongi na kati Bazu bakangi frère na photo de to wapi baye basali les passeports en fait c'est ça au moins le problème est ezoboma en tout cas quand lobby na peso exemple bon anyway au moins ni bibe lobby hein na tangwa suka kondima ya bato ebele ekokoma malili parce que moi makambo nyonso ezapika na ndenge ya moko tobeta liso to lobake o nzambe longola guerre na Ukraine longola guerre boy c'est impossible parce que eza na tango asuka kondima batu il faut ego kita parce que faut prophétie et salema yango na ngana lo baranine kande to lobi na bandeli lisusu Saint-Esprit cause ya Saint-Esprit na vie ya mutu ezaki akoya ko convaincre yo Saint-Esprit akobando peso ba discernement pour comprendre que o aza ya lokuta o aza ya solo po bible loba na tango asuka pe to koyeba bango na nini na mbuma na bango siko le problème ezaki batu ba ndeto lobaki batu bazo ke l'église ba na besoin Saint-Esprit te ba yebi que non le quoi pasteur na biso asambela nga na kota ya na église na za cover pourquoi na ngina do babongo et comme na ba omoni na mokili na biso lelo neto vivre boy Satan na yemoko a comment te évangile ya lokuta pour nani a multiplier a multiplier on a sens ni que non au moins ni bato to bando benga banganga ba maman bikudi tout ça ezaki que non ce qu'il faut que panganga faut que na nanda kumoko boye e bombana bando banganga na bazala soute pour Satan ayebi que so ba changer na bango ayebi que le lomu peut-être pour a yoka lokuta oleki ayoka ngo na ndaku moko abanga alors ala tisi bango ba veste alors apesi bango ba téléphone ba kotina ba TikTok atia ba TikTok live atia bango na ba église pe ya minene a fuli pe po ba église ba te belé ba koma okende église oh ba te belé ba okende église influence parce que ceux qui n'ont pas monde que église ana ba basé belé pour na bango que non bonzambe zakuna. En fait, cherchons la vérité. Et la vérité va chez donc le problème est un pasteur Mike, moi vraiment et communauté au toucher communauté mobimba. En tout cas, évangile oyenango ya sika. Que tu t'es créé déjà beaucoup des ennemis. Ce qui est les mêmes lobbies. Nzambe oyo sambela na nzambe na yo moko ate, nzambe ya batu nyonso. Ozo comprendre azaka nzambe ya yo moko te ke non kaka soki yondo sambeli nzamba yo kiyote. Repends-toi senga pardon. Mais na ye la sujet ya na chité place wana mais na sujet ya Peniel. Au moins ni Peniel a lobby ke o chiba ou ezuiete. En fait, na lo babwe. Chibau na ndenge mwa muke na yebeli. Chibau ezala ndenge. Soki mwasi a tricher, mubali a yebite. Yeba ke eloko esalema te. Ozo comprendre. Soki mubali a yeba kite ke no yo tricher. Et que makambo esalemi na mubali a yebite. To mubali mta tricher, to mwasi a tricher mubali mwa mbali muta yebi na ete. Eloko esalema te. Mais soki eye ke non mubali aye akangi yo na kata acte ou soit yo trichaki et que mobali ayebi et que mobali peut-être alimbisi yo na ndenga culture wan entre binomi balé mobali alimbisi yo nde ememara liwa na kata ndako pourquoi parce que il faut bokende nango na ndenge na bino na ndenge moso ya coutume des aga non il faut soki ko boma soso il faut ko sala boyebo wana na culture ya baluba mais sikoyo soki net ke boza bana nzambe et que moi c'est tricher et que ya avoué yo o ki asengi pardon yo limbisie boke na église bobuge boloki basala nzambe bo prier pour nango nde esili mais soki penya lo bakia ono tibau ezuiete est-ce que tango asala ki marambo ango ayebisa ki Mike est-ce que Mike accepta ki ango to accepta ki ango entre parenthèses pour namba
Et ça, on est passé rien de voir sur rien de voir. Parce que un gars, il peut dire, moi, Nandi Melanga, Bagindo, qui a fait qu'il au fond, du Milan, il faut du Milan passer. N'a pas jamais. Yo kana bisayo. Non, on a papa. Ya nanga, n'a pas dit Milan jamais. Yo kana bisayo te. Papa. Et ça nango, omoni na besoin te yoka ide na bisayo. Te yoka na bisayo. OK, lobaka. Raison Nandi Melanga te. Mais ça parce que naebi Nzambe azan Nzambe. Makambo Satan yemoko avant a touché Job. A tout Nzambe. Voilà. Nzambe mutape sa permission simbaye. Siko nanga na cité. Pour nangai ezala chibao, ezala bachi. Parce que ceux qui osa mutu ozo mener vie ya infidélité na partenaire na yo, ozano na kata volonté ya Nzambe te, osa la volonté ya Satana. Ça veut dire makambo Satan sala ozo nombo ya Satana. Ceux qui ngana na kata ki Nzambe. Na bi ke Nzamba za papa nanga, yaya nanga, kolo nangai. Papa, kindoki nyonso ezala bauchi ezala nini etalingaite ekosala ngelo ko mokote ekosimba. En fait le problème ça m'a fait rire. Ça va maman m'a fait rien. Ça va maman m'a fait rien. Au moins le comme sous un sous obosa nezani ni hein. Vous en a raison. Tant oza osimba mina maboko nzambo za mwana nzambe yeba ke non avant likambo comme la yo nzambe ndazala auteur ya vie na biso kando lobi Job basimba qui était pourquoi parce que il fallait diable a senga permission mais sikoyo nazolo baneni nzambe mokaza auteur ya mokili mobimba donc na kati ya ba tribu na kati ya ba vie ya batu na kati même ya mani a créer ba loi ozo comprendre tant que tu as créé la loi, na ba tribu peut-être tant que sali ba irlandais, na kati ba irlandais, bazan ba loi na bango moko bo que non et définit ça Irlande. Na kati ba congolais ba loi na ba congolais. Na kati ba tribu pe ezana ba loi moko bo ezaki établi. Yango na moni que non tant to betali sur ba Paul. Paul a bandé ko tia ba loi par rapport ya ndenge bande ko wana ba bandé ko tambola na temps wana. Ozo comprendre ba que non bino foboza la boy bino parce que bazaki tribu de Israël parce que mona que na bata na bangwana ba loi na bangwana ibandaki ko bande ko permettre ba désordre moko boy même si na kati ya mboka ndeto fandara boy mboka na mboka eza na loi nango siko na kati ya loi ya baluba ba créer chiba wana pona infidélité kandolobi ozo comprendre eza nango kutu question te ke oza na mwana nzambe to za mwana nzambe te eza ka loi moko boy établi nakati bisika oyo makamna bino wana oyo na oyo bisika na benga ngo nonsense ezanga sens esala marakaka pa ba africain soki toke na loi ya kibonzambe eza na loi moko te ya kibonzambe oyo ti lelo ezwaka kaka mindele ezwaka kaka ba juif ezwaka kaka banini te wana loi chrétienne loi ya kibonzambe ezwaka batu nyonso ata ndenge olobi Paul soko otali Paul na ba église nyonso lettre bisika komaki place moko te azo se contredire ke église oyo bosala boye mais église wana bosala yango te nyonso ezalaki oyo biso mpe fo tosala lelo c'est-à-dire tribu na tribu baka mosusu bato mosusu kuna na Afrique nano bacomprendre science te napesa exemple nde mbasu eza kindoki te mbasu eza infection mbasu eza infection oyo eza na capacité ya kotraite yango parce que na Afrique toza na baconnaissance wana mingi te biso tobwaka nyonso kaka kindoki monsieur ezali soki batieli mutu poison mutu akufi mutu mosala bike ngam na liaki mais so neto lobi ke mbasu par exemple lobi mbasu eza infection. Est-ce que oui, on peut traiter ça dans le lobby? Infection, ils ont tendé wapi. It doesn't matter. Il faut y avoir fondation infection. It doesn't matter ce qu'ils ont wapi. Ils ont dit ba Covid lelo. Ba Covid yango ba vicode. Et ça ba infection. Ils ont tapito yebi pété. Mais ils ont rabiso. Problème est ali totika ko spiritualiser biloko oyo eza makamba mokili toko mako yebisa bato ndreke o eza kindoka baluba kindoka bani non parce que wana siko batu tangu batu bakomi ko banga yango balongoli croissance et pas nzambe bakomi ko croire que eza penza baluba za na présence on dirait exemple tango lobi kinzamba créer belwa alors ok le baké na baluba balwa moko ezali yo siko ba nzamba ta créer ki balwa na baluba non en fait nzamba keli bon qu'est-ce que je peux dire par là. C'est ça. Nzamba créa ba loi moko te c'est là. Qu'est-ce que je peux dire? Nzamba créa ba loi moko te spécifique rapport na baluba wana boza ba chiba boza spécifique wana baluba te. Chaque tribu eza na culture nango. Na boyite mais ba culture yango na solo ben
mais boité ba culture ya on a ezwaka sikoyo problème nango ezwaka sikoyo bato baza libanda nzambe ozo comprendre ezwaka bato oyo bazo croyer pe bazangi connaissance bato oyo baza libanda nzambe kwani na bi bato baza libanda nzambe parce que net c'est là kwani na lobi bongo po net na lobi bongo parce que moni muto aza kati na nzambe d'ailleurs quand on lobby ceux qui n'ont pas nzambe on banana non contre chete po yebi que non infidélité za mabe nzambe déjà zo zelans to pena kuna so bezo ka bato bazali bana nzambe pona siko tango balo tango to kena na ba église bato ba bondelaka ezalaka ke oncle na mtakangeli pambo na yo tanti na yo mtani na yo mais to lo ba bino mutaloka ki bino na katani to lo bango sikoyo omoni ko sambela moi je peux dire ko sambela ce n'est pas ufukami ozogango ozosakana ozobele la moto nzambe omoni ko sambela c'est avoir une relation intime avec Dieu ya monde ko sambela what's the point the point is non ceux qui n'est muto aza na connaissance yes na zongi na connaissance ceux qui muto aza na connaissance kat na bonzambe déjà yebi que non na autrichité déjà yebi que non na osala boité pourquoi parce que Bible déjà yango déjà everything pona muto aza na connaissance muto aza na intimité muto aza na relation na nzambe parce que bato bazo kende bazo sambela na bango ou bien bato emsus baza bango libanda bonzambe vous comprendre pourquoi les choses là c'est que les diables peut aya à profiter na sima ya balwa wana pour que a profiter pour ravager ba o baza na manque de connaissances de tout que non mon peuple périt par manque de connaissances na bateau bazo tambolaka qui vodigi donc ba loi ezaka pona ba lu baté ba loi ezana ba tribu presque quand lobby presque ba tribu ya ba africain pour ce total na biso a mindele wana biso to yibina biso pinda ba loi mindele ya wana kasi na so biso moche eza ba loi te comme ba loi eza ba tricage na kozanga mayele na par exemple mindele baza ni mo basalaka ceux qui nous ont un problème, on dirait, obike, na zoka passa mute mamoro boy. Ba repeso ba kisi moro ba benga ango placebo ya. Ba peso kisi ango o melingo pe komi na santé bien penza na biki. Mais kisi ango ezana kisi ezaki ba dini moro ya sukal, ezaka sukal. Mais parce que mutambeli ya croyait que kisi a senti peu bien. Tozala bon ata mutu so net ba so comme liboso hôpital. Na par exemple na Bible, bato etango elilingi ya Paul e ba ko bikisa bango. Est-ce que lilingi ya Paul te pardon, ya Pierre. Est-ce que lilingi te ba ko bikisa bango te la croissance ya mutu. Croyance, excuse-moi, merci beaucoup. Bon comprendre na français te, merci beaucoup francophonie. Croyance ya mutu nde mutu sala kama kambo na cerveau sko batu oyo ba comprendre yango ba ebike yo mona ateke na pour exemple ce ko sali le romo boye so kara mutu na pour exemple o sali moi de gamora mukebwe mutu ngo abengi yo kana fond nde muteme sota kambala moko jama comme ça la mara ce qui yo de na kata nzoto no conscience ce qui n'a pas de conscience, on dit déjà le cango, on consomme yango, et qu'on soit effet dans nzoto na yo. Oui, bien sûr, on a le bien. On a le zobakat. Et ça, la moitié que. Tozan estika moko wana. Atatolo baké, mon pe que non batum soutan. Yo zope sa puissance. Yo. Na pesi yango puissance. Yo zope sa puissance et pas ba. So di ba loi ba sala ba. Na pesi yango puissance. Ba loi eza nango fuitidi. Na pesi yango puissance na kombo na Yesu parce que Yesu aleki. Na lobité que pesi yango puissance na kombo na Yesu. Nazo pesi yango kando lobi wana. Nazo pesi yango puissance parce que eza ba loi oyo eza créé dans chaque tribu. Na simanango pe il y a des démons qui travaillent pourquoi parce que ba yebi que non bazo manipuler pe ka conscience kando lobi. Pourquoi yango dans no ba non il y a certaines personnes même à l'église catholique par exemple ba kenda ko sambela Maria comme étant ekeko. Mais il y a des fois aussi ba recevoir ba miracle pourquoi parce que ba tche conscience na bango. Les diables peut aussi azabe na puissance ya rosala miracle pour que kara otika la kara na ba inconscience. Vous comprenez? Il y a un monde qui est bando qui t'a battu musu ba kenda repanganga pour ba yebi que non tant que panganga on peut sa solution. Diable a cause à triquer sagesse na yo. A pesi bino pe solution mais bino sko boko mo kwa na nganga ke ole boko na nzambe. Na zongi suna eloko non de bandolo ba ke non papa wana azoro ba ke non tondi mila ba ancêtre na biso. Pourquoi zondi mila ba ancêtre parce que na mutu na na conscience na yebi que non tant que psenga ba ancêtre na ba pesa rae. Vous comprenez? Si quoi azo meka ko manipuler bateau m sous ba yebi ke no baza faible yebi non luka passeport non souhaiter non luka visa non souhaiter na meka bakoko a kende pe a meki pe be simbi diable pas profiter na simane simbi a quoi si kondima nae. Vous comprenez? Mais il y a une loi établie que les diables azo profiter na on sima pour que aboma ba o baza ba non croyant aboma ba o pe baza
Il y a un manque de connaissance. Parce que moi, je suis ma famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, Bazaki on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moutou a sali erreur, moi c'est à tricher, allez, mon bal, limité, les qui baké na bonzambe, basambe, que non, bas limité, ça m'a dit, Bible, c'est ce que non, ceux qui bakangyo na acte impudicité, to ya ekobo, bosengani, bolimbisi, bosambeli, nzambe, boleki nzela, bango komi baké, pa bakoko, bosomba taba, bosomba, bosomba taba, bosomba, te baké penta, zongi penza, et pas noro na biso moro boye, azara, soki nani, comme nani, aza musulman. Aïs bango ba musulman de baza aïs bosomba taba bosomba soso bosala basali ba cérémonie papa croyant que ba bosani yoka croyant que ba bosani mais plus tard pouf oya kufi plus tard oya kufi pourquoi donc ba profiter na faiblesse ya manque ya connaissance na bango ba lire bango baleki ba profiter na ko banga parce que tango kenda ki panganga wana yo yebi dignité so ba tio poison parce que ceux qui na lingi eloko e continuer. Mais au fond, on déjà porte pas des démons, il y a un autre tout tika koko c'est la ba démon makambu. Makambu ngeza ngote ba démon. Eza ki mutema mabe ya batu ya mokili. Na plus exemple, ngamo na créer rumeur ya Chibao. Na ebisio ke pona Chibao ici la fo ya pa na ngai pona salo ba cérémonie. Tango ya pa na ngai. So na lingi rumeur na continue. Na ko se lo mabe tango ya pa na nga. Ils ont dirait OK ils ont dirait au sali au toucher bilo à Satan, n'a pas exemple, allez, ko bang Zulio, Satan abi yara pananga, na salo ba cérémonie pour na longelo kango. Ozongi susu pas Satan, pour na abi ki sa. Il y a des gens qui font ba porte. Et ben on a c'est facile les lier balia. Ozongi si na porte bisika kuna sa tango mizongi si kuna, baza na capacité ya ko salo ma benyo so bango balingi pour na ba continuer force na bango ya rumer na bango. Na zo bateke bando ki bazarate ba jali. Nazo bateki kindoke za atana atapa ba mindele kindoke zali menga nazo ba totika kokobisa biloko nyoso kindoki tanki makamsuza yango makambo naturel ba porte yo moko fongoli ba porte yo moko zo fungola manque de connaissance na bakimute mabe ya batu parce que soko tali na ba biso ba africain to banga kabandoki koleka nzambe parce que pona makambo nyoso yangwana monique et ba église ezotonda ezakuté que non parce que batu bazoluka salut parce que bazoluka bakota lola te mais bazoluka bazokima na bango ke oncle nso azarandoki o na yoka mutu mwa ba azosambela ba biso oyo soki prière te soki prière to bien soki nzambe papa yangwana na yemba obona nzembo na nga wana tuma nini yana baki bane ko boyo kalelo ekleza ekoti mabe batomboli lo sambo koleka nzambe moyoki lo sambo yango batomboli lo sambo koleka nzambe moyoki lo sambo yango to komi ko adorer prière to bosani nzambe wa prière yango parce que et comment un système mobile que non ce qu'on prière ce qui 2 heures 3 heures donc on a puissance est-ce que prière longtemps aux prier qu'est-ce que tu pries devant Dieu la prière ce n'est pas la durabilité aux ça la liboso nzambe c'est pas les quantités quantité qualité ya relation eza relation quand des bible lobi que non ba pharisien ba sala rango ba pharisien bando sala ba osambela ba fongoli ba porte kuna bazo ganga bazo sambela sikoyo parce que prière eza ko ganga te prière eza relation prière eza ndengo zo développer bondela nazo yoka yote matisa voix au mona te sala tango abike non senga bolimbisi mongongo ekiti o senga mungo tango comme aga era sa bengana sa moto na beti pat na kangi na mémoire azobondela achita micro abalesi abi na kangi matise na matise ningise na ningise bogae bou en fait to chité na biso en tout cas mes frères et sœurs aujourd'hui on a parlé de évangile à Sikaya monsieur Mike Évangile à 2025. En tout cas, en tout cas, Papa Mike, botika kwambriye biso, s'il vous plaît, nous sommes fatigués de vous. Hein? Teya biso repentance. To banga nzambe mukile ko manasuka. En tout cas, bo soutenir biso monique to ko mo sala be fort ya ko zala un peu ponctuel, ya ko sala o eza malonga photo sala.
mais le koto senga bino ba commentaire na bino est très nécessaire pour tout le monde apena que non toza ko se collaborer toujours solo là ceux qui boza na ba idée comment takaka que non koto bolobi parce que toza biso to loba toza pena posa to yo kabino toyo kabino na ba commentaire toyo kabino na numéro à téléphone toyo kabino na ndenge bozo partager donc on est là parlons ceux qui te lobby mabe boye bisi biso pe te lobby mabe so pe te lobby bien boye bisi biso pe te lobby bien comme ça encouragement n'est ça la que tout le monde apena que non toza ensemble donc beau ta la raté beau like beau partager beau ça ba commentaire c'est bon Nimba Baga. Abonnez-vous massivement. Savonnez-vous. À savonner partout massivement.